Kimbangizi Moyi. Kamba Oyi. Kamba Oyi. Kamba Oyi. Bajen Oyi. Bajen Oyi. Bajen Oyi. Eunui. Embazi. Bilumbia Kului. Yangalala. Esengobi esengote. Kiese voka kiese kui. Tsai voka tsai kui. Na komba tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi eza mokona biso ba jeune. Oto yoka kama sango ya 5 mois epa ya papa Mbenza. Tozali ba jeune batieli biso motema. Likambo oyo bakoko bamonela kipasi. Batata bamama bamonela kipasi. Bapapa bango misato basimbaki biso makasi. Soki totali misala oyo batata batikali kosala sango eke mokili mobimba. Lelo yo kamba koma Yerusalemi ya sika. Denge kolo Yesu alobaki yango. Alongole oyo ezaki kuna atindi yango na mokili mosusu yakise pa na biso. Toyebi histoire ndenge yango ezali. Kasi likambo wana ezali wana biso bato tikali na mokumba tobengami bakumbangisi mpona kotala likambo oyo kosalela likambo oyo poko bongisa ndani yebaka yango. Ntango bakoko bazalaki ezokomona mpe pouvoir ezali makasi kangami bazokobetama batikaki te. 37 000 familles ekangami emonaki pasi likambo ye komonana. Batata pe bakomisi yango na mokili mobimba. Surtout papa Mfumalongo papa de ngenda kuntima ye mokonzi ya Lingomba na bamboka ya mike mike aza kotambola mpona koteya. Na ba centre ville azotambola azokenda koteya. Na ba ville ya minene aza kotambola aza koteya. Meme na mikili ya poto meme wana Afrique tei mokili mobimba. Simande alobi akotambola lisusu te. Tango wana tango ekokoma baoyo bisika nyonso na tambolaki bakoya kotémoigner. Lelo tovandi na nkamba bapapa bazali na nkamba na bato bazouta mosika batémoignage tozoyoka bie tozoyoka te. Tozomona bango bie tozomona bango te. Sika biso tobebisa te. Biso yokoma komona na tozobebisa mingi. Oyo ezali ke tozala bandimi bonzoto mpe ezokota mingi. Bonzambe ezotikala nsima.
likambo songi na lukuta les okoleka liboso bongo bien bongo te lokuta ebomisaka bato ebele mona ndoki ali kaka moko isili kasi lokuta esalaka nini mokili kobonga be kobeba mpona lokuta alors pouvoir ya nzambe kozala distance na biso kasi soki toza kobongisa oyo moko bapapa balobaki bakoya mbango mpona koluka solo ezali wapi sikoyo tikali na biso tomoni papa kimbango tobenga ye koko bapapa tobenga o batata e biso tokobenga mabanani te na sens naza kolobela koko aboti batata na bamama batata na bamama bayo kobota biso tokomi banani bakoko no alors tour na biso etape ya liboso ekele ya mibale ekei oyo ya misato te tokontinue kobebisa soki tozobebisa eske nzambe akozala biso kaka liaison wana ekokontinue ekozala te tosimba lingomba ndenge batata batikelaki yango bi bakoko batikelaki yango pouvoir wana ekokontinue awa tozosenga biso bajeune kamo misato bapapa batikelaki biso bolingo mibeko mpe misala na 21 kokangama ezalaki mingi kombo ya simo kaka bakangi yo mona esika bato bazobondela baye komona bino bakanga bino ntango mosusu bazomona bino te me boza koyemba basoda bazoyoka nzembo me bato bazoyemba yango bazomonana te esalamaka bi esalamaka te yoka bino nde bino ale boyemba ntango bana koyemba batindi bato baya kokanga bino bazomona bino te me nzembo eza koyoka me lelo oyo makambo oyo ezalaka kalakala tozokola tozosalela yango te alo mobulu mpe ye ya mokili totiki kobondela totiki babeko totiki makambo oyo ezali ke nzambe oya kobikisa bino ifoka bosenga mabondeli makasi na ntango mpe ya nkolo yesu ezalaka bongo nkolo yesu babomi ye me bayekoli bayebaki place bazaki na kobombana mpona kosambela alors yo mopaya oyeba bisika wana obasinale yo okosinelo ndenge nini ndenge nkolo yesu azwelaka simon pierre bazwelaki ye wapi ye azosala bambisi na ye ya mai alors soki badesene yango na mabele nzela bake yango wana ti okoma sika bango bazali bazosambela beko ya tata kimbangu na bandako ya bato mpe na zamba soki na ndako ya moto bakoyeba ndenge okograte ndenge ni porte ya bato kwa koyokana te kaka bino na kati boyebi ke mopana ya biso wana oyo babetaka porte na brital elakisi nini wana za ya biso te ti lelo oyo tosalelaka bie tosalelaka te tosalelaka yango kograte sikoyo bato bayoki bazwi mayele
secret wana ezalaka biso na bakimbangisi oke pa ya mutu gratte malembe ya brita alobi wana toyebi ete donc okoko na biso soki tozokorespecte yango tokozwa mpe ya mingi eza na bato mpe bazalaki kotambola na papa Mfumalongo ntango ozotambola na bamboka ya bato na bacentre ya bato na bavile ya bato tobengi na papa Saidi parce que bango bazalaki bana me bazwaki bango na 57 obayekola fanfare kozala musicien soki azali ya posala nano tomonaki mpe papa elebe azalaki kotambola na papa ntango mosusu batemone nano ndenge nini ntango papa Mfumalongo akendaki na Israel na ntango akendaki na Australie na bavile mosusu oyo elakisi ke atamboli mokili mobimba ateyi mokili mobimba elelo oyo kamo ye asalaki ya mokili mobimba lingomba mpe epanzani bato mpe bakoma koya na nkamba de grâce ya bapapa kasi biso nde tozokobengana nde bato wana baza koya awa zoka papa bendaki bango mpo ete bayeba 4e génération ya nani ya biso ya tata Molimo Santu tuyokana no papa Saidi oyo ayebi akoyebisa biso papa elebi mpe ndenge batambolaka na papa ayebi bakoyebisa biso nde tokocontinue. Merci papa Saidi banda. Merci na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu, sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani, envoyé spécial à notre nkolo Yesu Kristo. Na fukami na makolo na yo pena pesio merci ndengo pesi nga maloba na lobelaka likambo wana pona nini papa Simon Kimbangu envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo abotami le 12 septembre 1887. Le 12 octobre 1951 à Tikibiso. Envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo abotami kaka na mokolo wana. Envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo mutu akolongola ngo aza te ndi ye wana. Envoyé spécial ya nkolo na biso yango wana sisaka likambo wana. Sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo na pesi yo merci ndengo pesi nga maloba ya solo totamboli na papa dia ngenda tomati bavion kilikili ba camion kilikili. Mais premier voyage na biso tosalaki yango na famille biologique papa Kisolokele tokenda kojoye na tiela le 12 février 1960 tumemaki na Kisasa voiture wana yango tosalaki premier voyage awa na nkamba mbongo nalobaka yango ebimaki na posi ya papa dia ngenda papa dia lungana Kiangani na bilanga na ye mbongo poshi na ye lingomba timu ta pesa yango papa dia ngenda za usana l'État particulier ya président de la République, c'est-à-dire na Belgique to ko benga ye roi Bodo awa gouverneur général monsieur Petillon na bomwana nga ya solo na pesa kiemboto particulier na nini papa dia ngenda yembe za kukomele mikanda monsieur Peña lobi na te na Belgique kasi na tikile yo moto akusala musala okokama et puis asala kiango asa kokamu sa monsieur le gouverneur général musala ya 30 minutes ya usala ngo 10 minutes 11 minutes tango kusenga ngo impeccable eza ko lekile ya lobi mwana oyo makambo na ye tata na ye atiki yango te musala ya 30 minutes ya usala ngo 11 minutes 12 minutes ya utanga journal na ye
eza kolekela ye kepi na ye aza kolata soko sisi musala alati kepi awa awa likolo bakomi leta mama na ngai kolongwa na nzela esika papa na ye aza koleka mutu moko akotangi na pouvoir na ye te meme Lumumba bolikango bazosala na poste ya Elisabethville bakokanaki na pouvoir na mbongo ya papa na ngenda te yango wana nalobi na esika wana aza kozwa mbongo oyo ekokanaki na mutu te azaki na pouvoir awa na Kongo mobimba esika ezalaki président Kasavubu 5 ans namoni ndenge adirige mokili oyo papa Mobutu Sese Seko 32 ans namoni ndenge adirige mokili oyo papa Moze 4 ans namoni ndenge adirige mokili oyo papa Kabila Kabange Molumi Maki asindika kate calme 18 ans namoni ndenge adirige mokili oyo siko toza na mwana mboka papa Félix Tshisekedi Tshilomba mwana Kongo aza kokonza biso tala esengo na moni ndenge badirige mokili yango tusali voyage premier voyage na voiture de famille biologique papa Kisolokeli ti na 1959 ti na dernier voyage na kiana mwembo esika papa Ngenda silikaki alobi ngai tangenda balobi na bomi bato pona augmenter pouvoir ngai na yebi makila mutu esike longwaka na yebi makila mutu esike kendeke bongo ngai balobi na bomi bato pona augmenter pouvoir bino se bonanda ngai ngama na bakala bino bonanda ngai boko ziba tika na bino boyawa sukuna lingi ko boma bato ba musicien tata pesi nga bango ba batata kamba bazala kwana na de la ville ya bajene kao bazala kuna mukoto kuna bayebi donc pour saler voyage wana 4557 voyages dans le monde na papa Ngenda ndenge alobaki na biso makambo alobaki na biso tomoni yango na 1974 tokamati muziki pona le fête le 6 avril to yena kamba mama baye papa awa yo vandi kaka boye mukonso ko yoka papa Simon a komi déjà na poto makambo c'est silaki passeport visa abenga biso ba moto mais malheureusement papa Masala zate papa Mvulu Victor akufaki papa Matuka Pascal akufaki papa Nsakwa Meso azate papa Ntuko Simon azalite papa Nkonko Pierre azalite papa Kimbuta pe akufi na biso tuzana tutikali papa Masamba Mazare papa Nzongo Martin na ngai makambo wana yo vivre yango ndenge tosali 4557 voyages na mokili mais likambo ekamisa biso oya 74 abengi biso bakelo lobana ndeko na bino wana amebombi aboma nzela ya poto soki botiki ye akei na poto bino bamisien boperte po makambo na bino nyonso eza na maboko na ye ntango wana papa Sirosi tokochange histoire te makambo nyonso ya lingomba eza na maboko na ye boyoki soki botiki ake na poto boperte bino bamisien makambo na bino nyonso eza na maboko na ye makambo nyonso ya lingomba na maboko na ye tosalaki réaction te ntango totelemi tozokende na nzela bali koseka baloko tokufie mokoni papa Kisolokeli kokufa mokoni papa Dalungana kokufa mokoni papa Ngenda kokufa bongo papa Simon papa Sirosi soka di pouvoir ya komema biso esika tozana tufuili bamba kiele tokoseka tozokende mutalukile atiba atakolobaka na Kikongo bampangi menye tufuile enjalum papa Kisolokeli kafa jalum papa Dalungana kafa jalum papa Ngenda kafa bosi papa Simon baka pouvoir tufuili bampangi men tokoseka makambo ya témoignage olobi tata Molimo Santo tomoni yango alobaki na biso na ntango ekoya tokoloba lisusu te bango bakoya bango nde bakoloba makambo wana tomoni biso awa na ndako Nzambe ya nkamba tozalaki na ndako Nzambe mundele américain afukami na makolo ya papa Simon Kimbangu Kiangani
alobaki makambo biso nyonso tomonaki toyokaki biso mpe tosalisaki bino ntango na bino ezokoka kobosa na biso te mpe bosalisa biso mabe tosalaki bino bolimbi asengi pardon biso nyonso tolandaki awo makambo tata molimo santo alobi papa ya bilaka donc nga naza na esengo namoni papa nanga ya bilaka olobe miza te mundele ya kufukama atemani omoni papa ndengenda yebisaki biso wana ntango wana baza koya yikaka te tuza komona ndenge baza kusenga pardon po tata molimo santo ndenge azoloba ntango na biso ekoki makambo tata molimo santo soko alobi totala yango na miso tondima yango koluka koverifie yango na ndenge na yo moko te okokoka te mpo ezali makambo molimo soko alobi soko alobi kotergiverse na maloba na ye te alobaki yango na bamusicien na le 6 juin oyo elekaki musiki famille biologique mbongo na bango voiture na bango lingomba te moto apesa parce que biso bato ebandaki musiki 12 musiciens 9 bakufa totikela biso misato ngai papa Mazarin papa Nzongo Martin moto akoloba le contraire na makambo nza koloba aza te donc ezali ndenge wana tata molimo santo ndenge opesinga maloba merci mingi nabandi na explike mwa likambo wana ya batémoignage ebongo bango misato ntango bakendaki na Belgique yo mpe ozalaki mpe ozalaki te ya solo tata molimo nazalaki po biso ebandeli ya faki fo nazala nazalaki tokende mpe Paris mais ntango to contourner na Paris non ezalaki ndenge nzambe na ngai nakoloba na faki Belgique kaka obie bajeteki badirige oza kozwa bato baponaki badirige akeleke bato koreki bato jeteki bato ti ama na nkamba so moko be mibale bakendeki tusu tokendeki ndenge wana kinshasa kaka bie na bamboka mosusu Brazza Angola nyonso wana tokende papa tomati baavion kilikili tokendeki na DC-10 mongalema DC-10 super DC-8 mais bongo ntango mbala liboso okotaki na avion oseraki ceinture mais nzambe na nga ntango tokoti boye na DC-10 balobi serrez votre ceinture nga naza kotala nano esika ya avion yango ekoningana naseraki te navwandi topumbuya toloki na 0R namoni ka mwa vertige mais ndenge kaka tova natelemi boye sukusi te koningana te nini te kaka ndenge tovandi boye ezokende na likolo mais soko otali na se olobi nga nakomi na cercueil volant kotala mingi te nzambe na ngai biloko ya 3 quarts nzambe sengi yo olongisa bino biloko wana biloko mabe wana bakangili bino na 0h boza kokende butu mobima na likolo tongo tani bokokoma ebongo siko likambo na nzela fungo na etikali kuna bokokima ndenge nini donc soko likambo bokufi lokola na Lubumbashi avion génération mais tonika kufa tozaki na bango misato bapapa na bamama bango misato mais soko bazala te nde naza te nde tokufa totika na tata njete zela njete azalaki mpe na Lubumbashi papa azwaki makambo tu es essence na moteur bona boye tout ça mais tokendiki voyage alongoli sikoyo tokeye babongisi avion ntango wana gouverneur papa Mandungu Bulanyati ayambaki papa dengi na bien nakozonga mpe bien tomati ayaya topumbwe avion dérangeaka topumbwe tokomi na katikati entre Lubumbashi Kinshasa forêt équatoriale banda nzambe asala mokili nzambe nanga banda osala mokili wana mboka ya banyama léopard lion buffle éléphant mboka banyama okwateriri esika nini avion epesi rouge
c'est-à-dire après 5 minutes il faut atterrir soki inaika kabuziki bokufi to koma kina avion to mona kilikuwa hoteli mi ofini buto mpepezati papa nkukula telemi yinki mama beno vandako tuvanda pilote wa monike tozo kufa abengi hotesse le na telefone akupanike ti aleki wana alobi makambo na litoi esidi pilote le na mwana mwasi atali bo akapata ngenda yeyo ake alobi makambo na litoi batu bayoka esidi azongi na ye epayi bataka biloko kwa papa ngenda telemi atiki bango bali akitina bongisa micro papa ngenda atelemi atiki bango bali na ba mama ake na katikati awa pilote awa copilote na tapi wana avwandi na liboso ya avion biso za kuyaka pilote atali 5 minutes leki tozikite 6 minutes 7 minutes tozikite 10 minutes tozikite alobi haya so tozana mwana sima kimbango hapo toza kuyati heureusement esalaki à peu près 12 minutes mopepe zongi tableau zongi kuna bamekanisi baza kusala donc soko liwa na bino nyonso na ba utresele na bekani bino nyonso bukufi ya biloko wana nzambe tata molimo santo biloko twakara ko kumisati nzambe tozwa yango biloko mabe wana botoke na masuwa ezindi bukufi boke na avion bojiki bukufi boke na tre voiture zako ya bukufi yo tata molimo santo ko boma batu te voiture soko ye ekangi po yonde nzambe na yo sala ki voiture wana ko boma yote yango to akozela tata molimo santo to tindi yote limbisa biso tata bilaka papa ngenda yepsa ki biso et bon autant bokenare na Israël tanki mondengeni voilà na Israël balobi tozoke na Israël to lati ni for to yena tongo wana 5 komi tozoke na Israël sikoyo bayebisi bino no na Israël avion eza muke papa si akei boza la voyage mususu akei tango bakuya tokotuna surtout grand-père tokotuna ye ndenge nielekela kuna papa bobe batindaki na Belgique agende koyekola ayoki papa aza na Israël akati étude alandi papa na Israël yango anazalaki ezalaki na ndenge wana papa bobe pe azalaki tango bakomi Golda Meir premier ministre mwana mwasi na Israël tango bakomi Golda Meir yogo 5 ans mbule beta kakti ko na Israël alors 5 ans 3 ans ngana yebi 5 ans mbula mitano mbula ebeta kati alors sikoyo Golda Meir alobi boye yo mwana simo kimbango bon soki penza yo za mwana simo kimbango senga na tata na yo mbule nokawa po mbula mitano ebeta kati yo senga soki na tongo to komi mbule betite kamata avion zonge pa yoguti bavandi wana na 20 bale ba 20 balinga kolala grand-père alobi aboto kolala na biso papa alobi me balobaki na biso to bondela libondeli po mvula enoka bina bolinga kolala grand-père alobi papa nkima papa makambo wana yo za koloba est-ce que tali kutu biso bon libondeli nini to bondela wa biso bankimu mvule beta makambo wani teli yo na tata na yo bondela bisote biso na pouvoir de kunokisa mvula wa daire ngako na ligero ulala na ngai to tuna ki papa nkima
yemda kuyibisa biso papa te kasi zera to bondela bongo bokere kolala bafukana siko bayembe nzembo toyemba liboso nzembo mutozeka ngu papa Luzolo Pierre tuza kusambela ye na maluku papa Luzolo Pierre ye mutazoka nzembo wana onguza nzambi fulukidingi yepe mutazoka nzembo wana menzembo ayemba ki papa O Yesu mwana Davidi umfwenkenda mono yidilanga dingalala kiutombanga meso mafwayamo fina maiso wiza wankyanzisa mono yimpofwa meso kima Elaksidini kuku. me likolo mvula lingi kobeta ebandaka liboso na biloko wana totuna ki papa Nkimu biso papa Nkimu akende ki grand père esa indengwa naye siko kunzembo na chilite fina maisu wiza wankyanzisa mono yimpo fwa meso ki papa Nkimu zaki ndo mwizeke ndengwana sikoyo matange bandi tuzuka matange bandi papa bondela tangu asilisi mvula eza konoka de 29 ti tongwe tani bamboka o Israeli na basiri kuna trempe na mai tukomina tongo Golda Meir premier ministre ya Israeli alobi eminence lobana tata na yo akanga mbula akanga Israeli nyoso komi mai na mai na bamboka ya pembeni mai na mai lobana ye akanga ekoki mais ekanga makite et continue 6h 7h 8h 9h je crois 9h 11h et c'est pour kangama donc yangwana ba monaki ke na yebije papa lebe akolo ba mpo likambuwana parce qu'il y a côté moi sur donc ezaki ndengwana Ngaina yona to silicite yetendama tina nini papa kenaki na Australie na Australie pona makambo eza na mukanda ya makambo plus ya 67 ans tangu balongwaki basalaki 2 jours po bakoma na Australie ezali longue distance tangu bakomi kuna bamoni batu mwini muke baye batali mo sikoyo batu mwini na balubi yo mwana Simo Kimbangu oui ngai mwana Simo oh yo penza mwana Simo Kimbangu oh yo jene mukebo yo jene mu kifuata la koko yote tete ngai penza akamati buka lakisi jangienda père mère albe aya so mwana mama mwelo Alebi, est-ce que tata Simo Kimbangu ayaki pona bino kaka pona biso te tala bamindele basisi biso tozaki 14 millions makambo na mukana sikotala babomi biso nyonso tikali siki 200 000 bango bakomi soki 14 millions babomi biso est-ce que ye tata Simo Kimbangu ayaki pona bino kaka biso te awa yoko tika biso boye tala ndenge babomi biso mboka na biso moko baye kwa mvairi biso babomi biso ekomi ya bango donc Afrique Australie ezali mboka ya batu mwini ya bamindele te
baboma bango bakomi mindele bele batu mwindu kotiaka bango sirage na biloko koboma okosala pe tina mulaiti na Australie tata Molimo Santu ezalaki mawa tisikoyo batikala ndenge wana tata Molimo Santu salisa biso kosunga pe batu wana ye papa ayokaki boye otongi ndako ya Nzambe ya nkamba bolingi bofongola ndako ya Nzambe ya nkamba kasi na Australie bato mwindu pe bazali kende kozwa bango baya kokota na ndako ya Nzambe ya Yerusalem. Oui. Ezaki bongo bie bongo ezaki ndenge wana papa ndengi no lobi yango te mais micro oyo sokoza koloba makambo mosusu olingi koloba yango me oza kobanga mpe ntango po soko na lobi ti bato bakobaye ngai yango wana omoni makambo mosusu na mikro oyo eza kotikala mpo ndenge nalobi makambo ebele tikali papa soko nalobi yango me ti lobi naza koloba kaka omoni mpo tosali bavoyage kilikili na papa soki okufi okendaka wapi soki moto akufi bon soko moto akufi makambo ezali awa kendaka na likolo bie te likolo te ndenge nini tozali na esika tozalaka surtout na premier poste oyo okoko leka kuna te il faut remplir bacondition wana soko bacondition ezali te ndenge papa dangenda lobaka na biso bambuta mutu ya kalakala naza komona mawa bazali kaka na premier poste wana bakonda bazali kaka wana atata lutunu bazali kaka wana papa dangenda na biso donc ndenge nini bayebaki te ke papa dangenda azali Molimo Santu baza kosaka naye baza kodesobeye mais kuna baza komona pasi bongo biso bato totikali awa toyebi ke papa Simoki Mbangu angani Molimo Santu soko alobi kotergiverse soko alobi tokomona pasi oyo ya ndenge na biso te nzembo lobi boye nzembo mtu lobi ndenge wana donc batata na bamama totosa kaka totosa mais soko totergiverse na maloba na ye ya solo kaka na lifelwa eza pasi batata mama eza malamu te Nzambe na biso lokolo yaki obikisa biso bikisa kaka biso yokola biso mawa ntango bozokende na Belgique oui na nzela kolia ezalaki ndenge vraiment papa ntango tomati na DC10 tata wana en tout cas azalaki mobali elombe mbuta moto tolingi okende na Belgique kasi eloko okendela ezali te abengi pilote aye pa ka ngai mobutu nazali kubenga yo na yebisi yo boye mbuta muntu dengenda aza na voyage na babisene na kipe pastoral okosala manso akoninga a vos ordres esili kaka réponse wana akobenga babelge te po azenga komona bango misu te abengi ambassadeur na ye ambassadeur akopesa sali na telefone ngai mobutu nazali kobenga yo nazali koloba na yo boye mbuta mutu dangenda azali koya na Belgique na bamusicien na équipe pastoral okokamata badisposition iso a vos ordres na telefone esili ambassadeur akepa na bagouvernement ayebisi bango ntango ayebisi bango attention président bengi ngai aza koya na bamusicien bona boye ezalaki panique papa ezalaki panique pour famille royale abengisaki bato na lobi bino bokangaki Simoki Mbangu azaki minduki te azaki pokubunda te azaki kusekusa bato azaki likama bete bino famille royale bokangaki ye soki mwana Simoki Mbangu ayawa alobi ke amemi biso na cour pénale
bino bokendo ko samba biso gouvernement te bino de famille royale et quel biso te to yebi allez séance levée va penser donc tant to kendeki papa ezaki panique to kitina nanzela ezaki ti bien kolia penza nanzela kolia kitoko papa bo vwandi olingo zwa mupepe ofini bo mupepe ye olingo dalo fini bo kiti e komimbeto olingo lara bo olamuki soko ningo kolia ofini buto mese bimi batiri biloko oza kolia kitoko papa soko tali naza wapi metango kutana na fenêtre ngana zana cercueil volant donc to kiti na cité za 21 ngana yoga ki ba mususu komelati esika batiaka sukali ya ti pilipili nzambe nanga ezalaki ndenge wana me wana bazali kola ba touriste po tata molimo san soka bengi yolo ba makambo lo bali kambo oyo kila kumona ko ba makambo kuliate ezalaka nango c'est la table ezalaka pembe okobosa na pe ochela ezana ngo problem te ezana ngo problem te même na Brazzaville tangu yulu Philibert yambaki biso president to liaki kuna ba musiku basalaki berere wana non ici non mungwa ezalaka nango ezaka pembe ezalaka nango donc ezalite mama wana mama veikala sali musana lingomba weza kule ba mama wana pe ye wana yo kendeki touriste pona kolia to komi to kiti na cité za 21 to keyi quartier matonge to leki ti to ke na salle Arlequin on a ça qui fête na tongo to kele na boulevard des arts la loi to beti musique on mona ka télévision ndengu mundele wana ajwami to beti musique ajwami ti to kotaki Paris na Paris kuna donc ilikambo wana esekisaki ngai to contourner boulevard périphérique oyo contournaka Paris lokola kashabobo to moni aéroport général de Gaulle bavion likolo bavion na se donc Champs-Élysées esika basalaka batero erina bango to contourner ti to koti na sala wana tango to bandi makambo alo libondeli badirija bayibaki te en tout cas ba ange bakitaki bayibaki sika moko Alléluia, louons notre Dieu, chantons à Dieu, chant nouveau. Nous est infini, chantons à Dieu, chant nouveau. Bénissons, exaltons, acclamons Jésus. Non, tango ba yembi boye, biso na musique toujours talabo. Basengi baji bayembi donc ba ange ba kitaki ba yemba kina bango esika moko mango bazo yebate ti papa Daniel na bandu pesa communion mundele aye il faut na la communion papa Daniel a télé oui ça va mundele aye ko fukama esika ngana ba ga widi ga fukama na bandombe ko elikile ngana mutema ye munde nankungu mundele fukama ne ega widi kaba fukama na bandu be mundele fukami papa pesi communion allez mundele mama mwini fukama ne ndombe donc ezala kitoko na Paris bongo roi Baudouin na papa basola ki makamoni mutuna ni papa tuna ki na roi Baudouin Nzambe na ngai ezala mukanda makambo ya 67 ans il faut na revoir na ko loba biloba loba ya loba ki boye pona nini bokanga ki tata ya solo Nzambe na ngai ndenge wana bon réponse ni na pesa ki roi Baudouin loba kike poza ba esclave po bazaki ba esclave yanga to sala ki ndenge wana kasi ezali kambu ya tata Nzambe moni yango to kanga ki bino bo sala ki ba esclave parce que bisto botami est en flamand esclavagiste batatuna ba mama ezama be e bembe soko ekufi la kisana no buko na Yesu ki afuta kimpako akamatibu
afuta kimpakote ale zomi bazako bete bembe ya ebembe ale nyati lisusu makako ale bokende kokunda ye afuta kimpakote yoko no banini kimbango alongolio na makambuana mbongo na ya pesi ngana yebi kutu mutu amemaki yango papa shale kisolokele kuna table ronde salaki 20 jours bongo bino bakasi abu bobomba makambuana kuna na shali wa makambu zako na wana kokoma isika wana te tutindi yote donc mboko yo ya papa simoki mbango kiangani ya ye mbongo buta na poshi na ye bapesi bashine livre d'or ye akamati yango na nchampakani ye mtapesa kimbo ela kisini nchampakani na chama peka to ye mtapesa kimbo metre kroke omani wana yebani yango na nzambe na ngai salisa biso wobikisa biso pokotaka pe France non tokozaki France papa Paris to contourner Versailles château est-ce que oyo ba frère ou bandako yango na balobaka mingi bato wana tokoti na Versailles château Champs-Élysées dingini donc balobaka mais biloko wana utege pana biso nyonso bameme baza kusala bokusimboka nami mais bango siko balingi biso te hein mundele nayebi te na libumu ya mama Rebeka asa kukanga kulitwa bima te mutima mabe eza mabe kasuri balobi etumbo ezaka etumbo poto zaki na tumbo to baby saki alors nzambe to baby saki kasi limbisa biso nzambe nanga toza bato biso toza soki babi nzambe na yebite toza ba nzambe penza te biso babi nzambe yonde nzambe mutokela ki biso tikoke na yote limbisa biso toza bato tolati nzoto papa toza na biso bato bifwa na bya bantu bon mituna yanga isili pesa papa elebe oye pe ayebi ndenge batambola na papa toyoka yango bon papa elebe revenant na komona nzambe tata mwana tata molio mosantu tata nanga mpe nzambe nanga na peso merci nazwaki papa atangi nombre ya bavoyage plus de 557 voyages batambolaki me ngai nazwaki beaucoup plus grâce papa azalaki koyebisa ngai bamatanga soki atamboli aza koyebisa ngai badetail ti ndenge eza na lokulu ndenge mpe yo osalaka ntango nyonso to nazalaka na yo ezala mpe conseiller direct ndenge boyebisaka ngai makambo oyo nazali témoin na bino papa makambo mibale oyo nakoki koloba na korepete te mpo oyo alobi ya kitoko mingi na bavoyage me makambo mibale kaka nde nakobakisa bavoyage mibale oyo ezali lié na histoire ya moto mwindu papa Diangenda asalaki voyage misato na Banza Congo na 1931 asali pe voyage na 1975 aye kosala pe voyage na 1988 alobi nasali na kombo na tata na kombo na mwana na kombo na molimo mosantu oyo etikali ekozala ekokisabeli ya bilaka po ete toyeba kozongisa eloko ndenge yango ezalaka na ebandi na 1931 na 1960 na 1975 et na 1988 na kamati nano wana tango papa aye kokoma na 1980 na 1900 plutôt 90 90 akamati voyage oyo asalaki 24 heures
na Congo, Brazzaville, 24 heures, disons, du 5 au 6 na Brazzaville, du 6 au 7 à Kinshasa, novembre donc, et du 7 au 8 na Luanda. Dans le Zonga, à Salakaka 24 heures. Aye à lobby boye. Et loko na bino ba mundele ba kena kena yango na yeko zongisa yango. 1 2 à lobby botala elamba ngonga na lati. Abe papa elamba yo lati ezali ngeri ngela bien. Tout ce qui brille n'est pas or. Pikolo misali koya o nyoso to engengaka ezali or te. Makambo yo ya bilanga langa o. O nyoso to ebriaka ezali or te. Na sina zongisa libino. Asalaki 24 heures na Brazzaville, 24 heures na Kinshasa, 24 heures na Luanda ayeko zonga na Kinshasa. Tango ya zongi, papa nde a clôturé ba cycle à voyage na ye presque. Alobi sikaboye, mokili mobimba eko ya kolanda awa. Ngana zali koloba yango, oye zalaki ya Congo, naza koloba pe oyo ya Israël na kotia pe moi précision na oyo ezalaki ya Melbourne kuna na Australie papa sali 3 voyages kuna asalaki pe 3 voyages na Israël, 3 na Banzako na Angola, 3 na Israël kuna kenaki na 61 akenaki na 73 ayeko kena plutôt na 61 na 69 et na 73. Maintenant 4e voyage abilaka na ye yango wana nde alobaki wana ezali likabuto clôture na 1992 tango biso toke na voyage na Suisse ezalaki pe toke na Israël mais alobi nasali déjà 3 voyages ekoki tata bwana molio mosan oyo tikali bango nyonso to bakoya kolanda. Papa, na mine le voyage oyo ya Melbourne, dans Australie. Papa kenaki ezalaki le 12 mai 1980, le 12 mai 1980 à 7 heures du matin, nde akomaki na Melbourne en Australie. Ndenge papa asili koloba, mais na bakisika kalikamo moko. Batouana ba noir effectivement papa ki mango lobaki na papa dia batouana bazako lela ko fongola ndako te malamo ke na ko zwa bango baya mais tango papa akomaki kuna motuna batuna ki papa oye lelisa ki pe papa elelisa ki bango est-ce que biso pe nzambe moto asala ki biso papa lobi oui nzambe asala ki biso asala ki ba mindele biso ko tozali batoya mais pona nini biso tozali boye baleli nzambe ske asalaki biso pe oui nzambe muto asalaki mais pona nini biso tozali boye mokilo ezalaki ya biso ezali ya biso ba mundele basili kozwa ngo biso nyonso tout okomi anéanti nzambe muto asalaki biso oui mais yo zali kofongola temple nzambe asalaki biso et pona nini biso tokokende kuna ta bino temple tokofongola ngo mole ezali ko bino pe place na bino ezali kuna. Donc papa voyage wana ya Melbourne kuna na Australie moto mwindo papa diage na tambolaki na mokili mobimba et sikanyo surtout moto mwindo azali na mpasi azakaki kokoma kuna te pour biso na ye particulièrement ezalaki ya moto mwindo mabota manso mais particulièrement moto mwindo papa likambo na kobakisa ya suka ya boyo. Papa qui soloke alobaki le 17 mars 1958 alobaki tango nga nakoke na kovanda na kiti na ngai ya molai na nkamba mabota monso ya mokili mobimba bakoya kozwa mibeko na nkamba wana ezali likambo prophète Esaïe asakolaka déjà Esaïe chapitre 2 versets 2 à 5. Et papa qui solokele azali a. Et mokili mobimba ezali ko ningana
mokili mobimba bazali koya wapi bakoya na nkamba papa qui solokel azali awa ye abilobelaka le 17 mars 1958 ye azali awa mokili mobimba bakoya et Esaïe a précisé yango ya kozala arbitre ya mabota manso ya mokili ba conflit nyonso to bituma nyonso to ekozala na mokili kimia ekoya et na verset 4 ba souligner mobimba instruction mpeli loba na nzambe ekobima na Yerusalem ya sika yango nde instruction likamo na nzambe ekobima awa papa qui solokela beteli yango sete ya azali awa esika mosusu te kimia ekopesa mela mabota esika mosusu te instruction ekowuta awa bato nyonso to bakoloba mabota les grandes nations tokokene na nkamba po nkamba Yerusalem nde akopesa biso liloba oyo biso tokotambola nango mpo na kimia ya mokili mobimba donc nkamba na beteli yango kaka sete mpona nakota na makambo kulutu alobi te mpo nkamba importance ya nkamba naza kobetelaka yango sete 2 papa dialongana depuis na esangana patamo ekomamaki na Apocalypse 3 verset 12 ete ngana kozala na Yerusalem na sika na komo ya sika e Yerusalem na sika mabota manso ekoya na Yerusalem na sika pona kokomisa nzambe déjà na 1917 na Fatima nde likamo wana ebimaki kuna na mystère na 1980 Jean-Paul II tango ya yaki bakotanaki na papa Diangé ayaki ko vérifier likamo na Fatima audience la plus longue ya pape ezalaki na kutu photo ezali oyo ya kumba malaki papa Diangé na yebisaki ba secret nyonso to nde tango ya longwe awa na 1980 wana tango longwe awa akomi na Kenya na Nairobi nde kuna kena koloba Dieu est noir et le Christ est africain amoni likamo wana ezali awa papa dialungana azali awa papa mfumambanzi ngai na tuna ki papa dialungana pour avoir la confirmation ya Yerusalem ya sika le 11 septembre 1991 na tuni papa dialungana azalaki na Kinshasa ayaki na cadre ya réhabilitation ya papa ya papa Skimbangu ngalobi papa dialungana uzama yele parce que pour nous poser question na bino papa il faut avoir la sagesse na yozana mayele papa azakotala nganye abi pona dino lobi ndengo na ngabi Yerusalem na sika e utali kolo ekita ezali na se ezali na makolo na yo mokili mobima bazali koyeba yango te aseki alobi ezali bongo mwana tokita na Yerusalem ya sika mais mayele wana ezali ya classe te ezali ya nza nde mokolo wana nazwaki confirmation na yeme papa dialongana na kombo ya sika ya nkolo Yesu ete Yerusalem kamba oyo ezali Yerusalem na sika ye azali awa ya misato papa Diangé na tamboli mokili mobimba sika boye aye koloba nini nga na silisi mosala na tango biso tozalaki mpe na Genève alobaki yango babota manso ya mokili mobimba ekoya na nkamba Yerusalem yango ekomami na Zacharie chapitre 8 verset 23 les grandes nations bato nyonso to bakoya kaka na nkamba Yerusalem na sika yango wana tata vraiment makambo na bino Yerusalem bakoki ko changer yango te bakoki ko mema yango esika mosusu te temple oyo ezali ya bilaka temple mosusu pe ekoki kozala lisusu te po temple po ezala papa lemisanga mpe na kobibisa secret wana nguya ya lisekwa ezali awa na nkamba moto akoki kosala makelele akoki kosala biloba mais tata Kimbangu oyo azali kuna na kilongo na yo bozali nde moto moko alpha et omega ebandeli mpe suka alpha et omega ye azali kuna mpona nini parce que laiswa ezali mais nguya ya lisekwa
na tango na bana en Israël bazalaki na man bazalaki na nzete o ya Josué o bimaki fleur et puis bazalaki na table de loi ya gonde ezalaki ki longo na bango sanctuaire makasi na bango mais awa na Yerusalem na sike ezali nzoto ya tata molimo mon centre ezali secret la puissance de la résurrection nde ezali awa mpona nini ezali parce que ba wey bakobi de la iswe kozala mais yo soko sali makelele osali makelele ntango tokolala mponi ndenge Saint Paul alobaki na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 51 ntango biso tokolala mponi nana kosekusa yo ekozala pasi nde ye yango wana bakodeplace ete azali awa mpona nini c'est la puissance de la résurrection yango nde ezali po ye alobaki na papa diange na le 3 décembre 1921 alobaki nga nazokende kuna nakokenda kokufa me nakosekwa me ntango nga nakosekwa okoya nzoto na ngai nakoya kozongisela bino yango po ekozala kilongo yango wana toyemaka nzemo kimvwamba tobaki papa tika nalobela yo likambo mpe ya suka naozongisela yo mikro mama Bermani avant kufa ayibisinga alobi papa elebe obosana bana na ngai toteya bango nazalaki koteya mwana na ye taniwa ntango naza koteya taniwa que mama Georgine me pardonne mpe à son âme nazoteya ye nga alobi nzambe oyo alobaki na bayuda ye azali kati na biso sika boye na Yerusalem na sika na nkama ye azali kotianga bino nzambe tokosambela yawe kuna na bayuda nabi non nzambe azali na biso na nkama elekaki mikolo basanza bamula te papa niwa ekokufa ntango taniwa akufi tala likambo elekaki mama Georgine moto ayebisaki nga témoignage wana à 22h ntango niwa aza kokufa ye azali koloba nabimisi yango parce que yo tunaki motuna bato bakufaka bakendaka wapi yango wana nazongisi réponse wana papa tani waza kokufa aza koloba bona 22h je vois le Dieu de mon épouse, je vois le Dieu de ma femme, je vois le Dieu de ma femme 3 fois à Katimote. Namoni nzambe ya mwasi nanga, namoni nzambe ya mwasi nanga, namoni nzambe ya mwasi nanga. Maman Georgine akimbanisi mwana na 22h wana mama Georgine abeni papa mobali nanga akufi yo pesi réponse dans maman Georgine namona qui est déjà depuis 6h du matin à Wanaka. Vous voyez, yo moto kote saki na maman na musala masala on nzambe mususu nani papa nzambe mususu nani parce que yemoko a pesi yango témoignage à vie. Je vois le Dieu de ma femme, le Dieu de ma femme, le Dieu de ma femme 3 fois. Et puis après na 22h wana akati motema yo lobi na si amona qui est depuis 6h du matin à Wananka. Donc yo za la chance oyo ki ba secret ben yo moto yebisaka nga yango na koyeba ndenge nini soko yebisa alors tango wana tumpa nde yango wana tumpa sala makelele kasi tokutana kaka na tumpa wasi na yaza makasi azanga kate ayaka tango yonso omoni azanga kate pona nini témoignage wa yozo yango zo kolakisa na bana na ye pe bayaka nzambe mususu azali te nzambe bobele yo 100% motu oza kosolola na biso et 100% nzambe. Papa omoni elobamaka na kati na Bible te mozimbisi akoya pona kozimbisa même ba oyo bazali bana na nzambe soki ya kokoka akotombola ndako to ngomba akene mingi soki totanga Bible tokanisaki tokomona ndako ezali kokende tobi nguya ndenge nini te ezali bongo te
ezali batu aye amoni temple oyo alobi ngai pe nakina kosala lolenge oyo kuna nde ntango ye asali yango kuna bato bakei kotala balobi oyo kaka nkamba te ndenge ezali makambo ya sika te Jeroboam mpe asalaka bongo ntango ye asali rebellion akei kuna na Betel akamati etumbelo na mbeka oyo ezalaka na Yerusaleme asali yango mpe kuna mpona nini bato ntango bakoloba kuna babi ntina moko akokenda na Yerusaleme te mpo makambo ezali na Yerusaleme yango mpe ezali Yeroboam asalaka yango révolte à Jéroboam mais asukaka ndenge asukaka mabe papa komona donc likambo oyo biso toza komona mozimbisi bato ebele bazali kolanda bilanda ezali bongo te mais nga nasukisaka kaka na nzembo nguya na bino nakolongola mpo bozala lolenge mayele pelo lendo ya mokili ekozala sepaba ekimelo ekozala te nguya na bino nakolongola mpo bozala lolenge yoko mayele pelo lendo ya mokili ekozala sepa papa nga na $10 na nga naza kosengaka $10 wana naza koprofite kaka mpo nabetela yango sete mpo to rapidité misala oyo biso tozali nango lingomba bana dirigeant bazali kopesa konepa na bango badirigeant mais biso oyo nyonso to totikali toza kopesa yango kopesa ye kaka na mois ya novembre oyo bato bazali koya kopesa papa esunga pour misala oyo ici. Papa, vous êtes la dernière chance de l'homme noir. Onga nazali koloba ezako kuta na motema papa. Omoni yo moto telinga likamwana na conscience nanga. Na yambaki Gabel, na yambaki Dr. Gabel, Dr. Lewis, Dr. Young. Baona bayaki na mama Ramon. Papa, Dr. Gabel, bango misat, surtout Gabel, yende moto azalaki proche ya président Obama. Tango bakotaki awa, tango yo yambaki bango, oyebi ndenge yo sololaki na bango. Après yo lobi nazo mema bino pa ya nkoko na bino. Awa. Omebi bango na pa ya papa na mozo na kilongo papa. Mais nanzela Dr. Gabel azako lobananga boy. Dr. Gabel nazako lobango po yo lobaki di kamaba américain, makamaba anglais, bango nyos baza ba protestant, tozako djela bango. Yango na penga na lobby secret wa. Gabel azako lobanga na nzela na motoka lobby, révérend Elebe, tu sais, je ne sais rien. À lobby quand tu as été esclave, le maître de l'esclave ne le quitte jamais. La liberté est un combat de tous les jours. Dans le but de yes. Alors, il faut que colonisé. Mon continent à côté kakayote. Mais il faut bonder Thomas. Yangwana papa. Et Thomas, oh, il y a biso depuis 1921. Donc, côté kayamote. Deux. Alors, nanga lobby. États-Unis, bakona tozali na bakoran mibale. Ba mosusu ba lobby. Il y a une puissance dans le monde pour soutenir l'Amérique. Nathalie Tingabi, Bazali, non, Bazako Kenakoyeba, Sokonkamba, puissance et Zali Toko Zalité. Bazako Kenako vérifier. Obama, président Obama Tiniba. Wana Yem Tazo Yem Sangana voiture, Tozako Yana Yenankam. Troisièmement, Ayeko Lobananga ya lobby. Oyebi tendenge nini mokonzi na biso Obama zwaki manda. Oh, tango vote ezo sala makuna yo na papa Mfumambanza bokangama kuna na kilongo. Nyoso to bino nde botombola ka bino pe bokitisaka. Ya yebisinga tango akoti na kilongo batu bazako lobaka wa puissance de l'autre ezalité. Tango ya akoti kuna na kata kilongo akoti tango azako bima
Docteur Goebbels aza pour trembler, c'est un aza mokonzi alingoma mokonzi munene papa. Mais aza pour trembler le quoi empire petit kamate kiti ba vandisi tant ba vandisi Docteur Yang Ayi, Docteur Lewis Ayi azolo kana ba anglais. This is the house of the Holy Spirit. Oye ezali evangeli ya tata moli momo mosa. Donc secret ya nguya we simi mokile mobima ezali bango bazongaki bakopesa rapport na papa moto soko alobi que nkamba eloko ezali te aza vide le misangai avec beaucoup de respect moto wana aza vide moto ayebi mokana na nzambe oyo ayebi maboma mi na nzambe nkamba yango nde ezali eboma biso nyonso tu moto mwindo ozalaki mbangiste te biso nyonso tu esengeli totonga nkamba na komo na tata mwana tata molio musa. Merci. Likambo na bengeli bino mosala oyo bakoko basali mpo na biso, mosala oyo bapapa basali mpo na biso, kasi na turu na biso bareunion na bareunion ya mabe kodevie bato kopesa mate ya mabe soki tolongi te tomona pasi. Kasi oyo baza kotosa kamba robi bango wana nde baza kolukama awa na nkamba bazali be bazali te tozali hein. Oui papa. Totosa oyo nyonso nkamba aza koloba chance na biso ya Yerusalem ya sika yango oyo Yerusalem elakisi ke pouvoir ya nzambe ezali wana. Kasi soki tokotisi biloko tozokende koyekola tokotisi ya mabe awa pouvoir ekokima. Tolingi tokimisa pouvoir be etikala libela. Place totelemende ya wana. Kasi totika ba rezo ya mabe kokanyela bato, koboma bato, kobonisa bato, totika wana. Biso tozana pona bongo te. Mutu na likambo na ye akende na yango. Kasi kobebisa bato te. Merci papa Elebe na papa Saïd pour qu'on revienne. Merci papa. Ngasika na telemina senga nzembo ya suka ba dirija baya. Manger et boire. Dirigeant azali bi azali te. Comme ça tu peux s'attendre ya papa Mbenza. Papa Mbenza zangisaka maloba ya ba papa te tokolanda pe maloba ya papa. Je moi to yoka elakisi te lelo sala na yo nyonso ndenge olingi me mokolo kokufa toyebi te. Osala noki topesa mikolo epai ya papa Mbenza. Manchester
Merci beaucoup Novanda. Liana yo melana yo kasi. Kanda yo kozala bi kozala te. Yango yozo kulakisa ke batu mosusu bazo kulukila biso makambo. Nzambe asidika kaka tokokana. Est-ce que tokokana? Mutu na mutu azo kopona nzela na ye. Biso tozo kolanda makambo oyo ba papa batikilaki biso. Misatu kaka. Bolingo mibeko misala. Tozo koloba tolona tobokola. Peto tonga Yerusalem. Ngana silisi na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Merci papa ndengo pesi biso nzela koloba pe koyoka mayema lekaka na 5 mois. Papa ya yambo